appelez-moi Paracommando, Amela Grenade, l'homme de Bazooka, artiste Nabino Yeyo. Na personne mbote na ye producteur nanga bina filé CG Vinci Loulou. D'ailleurs bandi carrière musicale quand pena orchestre nini. Rwanda ka a bandi carrière musicale na Ngiri donc Ngiringoto. À l'époque nga Rwanda ka na saka doubler à Chantamissine. Godé le Fumo c'est mon papa. Oh, à côté de studio, il bosse dans la vie. Colbert, c'est mon petit frère, donc wana mona mukie ma boro salité. Moi na balaksa misapi na bakolo suka zolika. Mazo continue toujours. Aïe. Sikoyo o contribuer na nini? Na contribuer kuna parce que Colbert a boa ki cri na nga na générique wana. Peli nini o Colbert a boa ki na kati. Na yoki posa ko fibe logwa moi secret. Na yoka ki ba senga ki ba cri a proposer ba cri ba boy metanga bimisi secret. Adopté nandinga mabetaza master nanga o asali c'est du vol vibrateur on piana pe susu batala kuna kuna ye babwaki bakri nanga babwaki ngo mabe âge à 40 ans bango ba yekaka ya na bango bakati la ke fufue wow âge ekeye wow bakri nino ya mimaka wa pesa kisko ba carousel na banani babwaka na allez ici ça va chez ya mulopo c'est la pédique vient nga kabosuza vient nga avec beaucoup de respect mais via gafé na nini via wolisaki mwanze momo bonde tsa hommage bloqué ba montana ka menga ko mbako salango ba teomba mbako salango Kabose Boulembi mon ex-président avec beaucoup de respect à niveau ya Koffi Olomidé il a Kabose problème pour le bagage famille non on a problème na vie wana te maintenant pas Kabose Boulembi o boira nini susu ba ko découvrir susu Rwanda kana na ba mauvais souvenir na mouvement na longwa na tina o boira su ba cri on a boaka na te c'est le passé déjà o kokanga te moi ba tricage tout bozo sala bo kokanga te ba on na temps o boaka te na sala promotion en plus ko betara ba komoni ko betara makamuni awati ko pesa nga pasi bébé ça va o to boka nga na Kabose mambasala nga ezaka na mutema na ngai na ba mituka na nga moko na makamu na nga moko ezaka na mutema na ngai eluke tu compagnie ya nzoto compagnie ya nzoto compagnie elle est là po kana zo mbalo kola ba Spawn Macintosh yukata yo kenda Claudine Lonzo kaye yo bosana ngaye yo bosana parquet divin to la kanakina yo nazo kende wana papa na aux orientations bien affilé on va chanter on comprend ngapena sala ka chant animation mais na oza skona chanter ozo beta banze mozo si maison di mama à part ba Bill Clinton ba c'est le Oscar ba Brigade Sarbati et banani pena au fan de vérité moi mayo pena travailler ambulance azo travailler ma kasi ambulance quand c'est la goga nzembo na oyemba goga ngana oyemba na goga F victime bloqué à ça on a boire à danger tango fort babi tango fort na nenga système je te qu'est-ce pas quadre mais animateur vie quadre na ba bango te ah nini na yebi animateur vie quadre te na nenga mabeti Kirikou na pesi mbote yebe Kirikou ya bois ki témoin kebo basi merci bois gango allez passer en pambe bilo onete bilo ko batwa mobali mobimba pambe bilo ko ya Kirikou te je pas maestro Fabre non mon animateur ati Chomia ou t'es pas Robin na ebi écouter yo ebi chomité Zakari Mwamba Petit Zacle Zakari Mwamba, le petit Zacle. Zakari Mwamba. Allez, petit Zacle. Petit Zacle. Petit Zacle Mwamba, papa na prince. Awaminga Rolebezati, votre chaîne est là. Une nouvelle chaîne, mais très compacte, très intéressante, très suspecte. Tumba TV. Tumba TV est bien sûr. Zakari Mwamba la pointe. Les petits Zacle, abonnez-vous massivement. Bisous tous abonnés déjà. Yangano esele ketapa bakwena ba boîte. Esie koma ya pale kikia bongana dani. Allô. Mes chers amis, je vous prie de vous abonner dans la chaîne Tumba TV chez Zakari Mwamba, le général de la presse congolaise. Abonnez-vous massivement. Kuna borozo ba information ya kitoko, musique,
théâtre, sport, politique. Zakari Mwamba, le descendant valable de Zakari Bababasui. Abonnez-vous massivement. Ciao. C'est le Mr. Voice Ibrator, l'homme de C'est pas sorcier. Abonnez-vous massivement sur la chaîne Tumba Tumba TV de Petit Zak le Mwamba. Zakari Mwamba, abonnez massivement la chaîne Tumba Tumba TV. En deux toujours d'informations claires et nettes. Hein, avec le Zak le général de la presse congolaise. Yes, ici c'est Mignon Abraham Ponta de Lance. Abonnez-vous massivement à la chaîne Tumba Tumba TV avec Zakari Mwamba, le général de la presse. Abonnez-vous massivement. Donc, divertissement. Ici JR Maro. Je vous invite tous à vous abonner massivement sur la chaîne YouTube Tumba Tumba TV du grand journaliste, le journaliste star Petit Zak le Mwamba. Balobi Kounane, mes formations, il y a bien mes formations traitées avec justesse, politique, musique, voilà, du tout quoi. Chaîne YouTube Tumba Tumba TV. Abonnez-vous massivement. C'est JR Maro qui l'a dit. Meus! Tokokota Jérusalem kaka makolongulu tokokota kaka boye Jérusalem tokokota kaka makolongulu désormais Tumba Tumba TV officiel de Zakari Mwamba c'est tokoti Jérusalem 2022 tokoti yango déjà quoi pour Tumba sikoyo na TV officiel de Zakari Mwamba donc voilà nazobenga siko ba warrior nazobenga ba meloma na bonne musique to soutenir masa na biso presse internationale Zakari Mwamba, désormais Tumba Tumba TV et comme c'est une chaîne, de s'abonner, de payer sa poids, de ça la mission bien quoi. Voilà, bonne chance à toi Zakari Mwamba. Ngaï, tu continues déjà pour Jérusalem, tu continues 2020, vendez ma kolongolo, tu continues encore à bouer. Akobimi c'est la bébé papa qui kaka. Hello la famille, c'est Matera 7 étoiles. Abonnez-vous sur Tumba Tumba et Petit Zak le Mwamba. On a des besoins d'informations sur le pena. Sur la chaîne, et là, on a Tumba Tumba, 100%. Ya Petit Zak le Mwamba. On est ensemble. Ya Zakari Mwamba, Tumba Tumba TV. Ouais, c'est bien moi, à Télé Kounyanga, le souverain pontife, le tout-puissant chef. Abonnez-vous massivement sur Tumba Tumba TV avec Zakari Mwamba, le Petit Zak. Pour votre information, pour votre divertissement. Zakari Mwamba, Tumba Tumba TV. Mobali ya maboko makasi bazwela kayo bembanda e mwasi alipeka solo azala kobelengi na mobali ya kwitie hisongolo e babi Tumba Tumba TV officiel balobi avec Petit Zak. Petit Zak, le petit à Zakari Bababa, c'est ce que Zak la mouké, Zakari Mwamba. C'est gastrique 4 nangala maramba. Losa konabinoe. Balungola moi si kale so balai Zakari. Tu balai Zakari. Babi awa. Tous s'abonner massivement. Babi mission nyonso oboluka ya politique ya musique makambo tu awa. To tumbao. Nanema mabete. Puis le roi dans période de Facebook. To tumbo le roi bena dendo to balus to le roi soso to tumbi. C'est l'une de Kardashian Bizubai. Nana Barek, non le bamingte. Mona bendana idéologique mushipa avec le petite partie di nekele ou les bateaux là par rapport à mon appelé vena baou balobi batia tembe ba mona merci beaucoup na batu tout bozabon éparpillé à travers le monde salut à toutes et à tous très chers fidèles internautes
Bienvenue dans votre nouvelle chaîne Tumba Tumba TV officielle de votre Zakari Mwamba 7M, le général de la presse internationale, l'homme de Tumba Tumba Bobaxera. Mon papa Simon Kimbango Kanganidi, Bana papa Eskaka Tubo Telema, pour Yabino émission Yango et Bandi, Yabino chaîne Yangoyo. Nanazako douter pour s'abonner, bon s'abonner massivement à Tumba Tumba TV officielle. Balobi maximiser ba like. Bah commentaire vraiment oh yabino yango Tumba Tumba TV officiel. Merci d'avoir tout autour bah salanga oh bah ça représente mes forces basé par à travers le monde. Merci à mon sponsor officiel Papa Charles Blaise Mafuta le Voandou de Rennes, président de l'association qui cite de Britannie. Balobi pire Fachi Béton, pire ya Denguez. Pire petit ya Denguez. Yo yebi merci beaucoup la maman Isabelle Marinette. Merci la maman secrétaire. Il y a l'association qui cite de Britannie. Maman Bita yo yebi toujours na kata Rennes wana di Nazaro le la leombo mamo konza Autriche ma belle grand esprit yo yebi Eva Tumbaka Lombo engaye Eva Tumbaka Lombo Nazaro le ma belle toujours avec le partenaire de la kata envers wana Fandisa Masolo envers wana merci la tout. Merci na papa Clément Kassambe hein balobi Doudou Yayour balobi Doudou Yayour DG ya Maya service Maya o ezawana pona bino na kata Congo Brazzaville balobi service Maya ezawana pona makambu tout o etali ba location ya ba véhicule ba location jet privé c'est-à-dire Maya service ezawana pona bino bo contacter papa Doudou Yayour balobi merci beaucoup na batutu merci ba o bozo prêter main forte balobi la présidente de toutes les femmes françaises de toutes les femmes quinoises yenani na mondi bongo Monique Kasse Momo Kassi la femme la plus fatale nazaro lelo mabedi bougelengai maman Amida maman Amida mwangaza caméra za la rola mukabo s'abonner po masolo yango e bandi déjà deux fois merci beaucoup ndenge toza a on a kata lopango RTNCD na ministère ya communication et médias e kumba marna Patrick Mouyaya balobi toujours tige ko kita partout ngaye lelo to kotumbana nani to kotumba bongo na Rwanda ka animateur o evoluaka et pas Godelo Fombo akepa JDT Mulopwe Kabose Bulembi lelo aza wapi tokobeta masolo na ye o ba yibikri na ye babwaki yango epa ya wera awa nde tokotumba di balobi batutu botelema merci beaucoup na honorable Arnaud Waku motema batu ya mama Emerald na kati ya Paris na merci na confiance bozo osala ngai merci na batutu bozo kopetenga me forte grâce Junga de Paris mama na Kylian Mbayi mama Monica Nzumbadi na kati ya Hollande merci beaucoup na zaro lelo mabe bana papa SKK merci na mama juste ma vidila la maman de RGRL déjà Rwanda katanga zako kotaka déjà po lelo tokotumba na ye Monseigneur Dango Bill Clinton a lobby menanga nini mutu na yo depuis yo ko koko tuzai Rikon ayo ko koko tuzai zo ko zongisa te depuis si koko tuzai nanga zo ko zongisa te des fois te joli malanda Black Panther Charabondo l'européen yo yebi car ne to ça ko planifier di mon mentor Maître Christ Sero Bakumba Bofa psaume 35 mon a parlé soif de servir les autres. Alors on repose le cœur de Noura Mandila la Queen Nazaro l'équipe Mobimba psaume 35 Songo Beko Peyo Yebi Olivier Kabangou Ligue des Jeunes Nazaro la Dikika Longi Mabele Idi chef Nazaro la Sernda ya Yebi deux fois et Sende Bino tout le boko Hiroshima Nazaro la Bino Mabena Rofandi Sabino Po équipe psaume 35 oh toujours Bozaro prêter ngame forte Tumba Tumba TV officiel. La seule et l'unique chaîne Oezawana Ponabino. Merci beaucoup na batutu, merci toujours. Bon continuez à s'abonner, bon c'est la confiance. Déjà l'artiste Azokota, Rwandaka. Ouais, Zakari Mwamba. Rwandaka. Ouais, Zakari Mwamba. Bonne santé. Ouais, tranquille. Donc, mbote dans le monde entier. Faut l'on la cacher pour normalement. Tranquille, mon zomonara mutazora salaire et banaga donc big manager yoebi. Donc, mbote dans le monde entier, naebi qui est partout bazolanda appelez-moi paracommando, Amela Grenade l'homme de Bazoka artiste nabino yeyo Rwanda ka yeyo nabi ki bato tout na Rwanda ka ke wa après Bazoka zomona na te Rwanda ka za ndako loyembo bobi ki atona 4 RTNC. Donc RTNC donc tozomona malama ndiaï na ndenga système donc voilà qu'on appelle on a RTNC de développement ouais si donc mbote na Nostradamus Binafilé qui est mon producteur donc Binafilé producteur nangai oui c'est mon producteur c'est mon producteur to signé des contrats donc c'est moi to signé en passé j'ai 26 na bureau oyebi que la belle Ephraim des années organisé vous comprenez to
tout ça là ba papier maramtu à l'aise donc tout ça naie toujours continuer toujours na pesi non mbote na ye producteur na ngabina filé CG Vinci Lulu ya Dropenza ou Arnaud Wambiko kwa Chagazulu yo yebina batutu donc bon séjour na Moïse Kamboudi bana Paris bazawa Moïse Kamboudi autorité morale Michel Kamboudi premier ministre Dada Ebengo mon président donc voilà quoi on appelle ça bon séjour bazawa na kisasa bazawa na Oasis. Merci beaucoup Rwandaka et batumso va découvrir Rwandaka lelo na Tumba Tumba TV officiel et to robeta mo parcours Rwandaka utu wapi lelo Rwandaka na pesi déjà na meki ko expliquer batu que non qui est Rwandaka déjà passé d'aller au bandi carrière musicale quand pe na orchestre nini. Ouais, en tout cas, Zakari Mwamba Rwandaka a bandi carrière musicale na Ngiringiri, donc Ngiringoto. Donc on a bêti na ba nouvelle Miami, na pesi bana Ngiringiri mbote fi na ngali pemba la lelo comme frère. Donc Gino, donc Ladi Ndalang wa hôtel de Rotika biso qui son nom repose en paix. Yim Tazaki président na biso mona ma Kansas Sayo 24. Tant na longwa na clic des stars na Bosenge. Donc tant na longwa clic des stars na ko ya staff London, bana Ngiringiri, o bana poto bana kisasa baby orchestre staff London au président belé ba uta wana ba animateur belé Ngiringiri za ipena ha moi fief ba animation ba Spawn Macintosh mais c'est Yukata uta wana ba Bizima Kodos Beriki Masudi ba Tutu Kaluji ba prison Ferrego la ba leka wana ba Dukure ba Teyombala donc ba tebele ba Jantamissine à l'époque nga Rwandaka na saka doublir à Jantamissine na staff London donc à l'époque doublir à Janta ouais nga lo ba vérité biso to ba pembe Nick Cheta est biso toujours section d'où les Rwanda trésor Bakalo c'est trésor Bakala pembe otika la pembe et ko changer Rwandaka te Rwandaka le lopa koli azo sala vie na ye mais à l'époque j'étais doublure il y a Jantamissine na staff London donc na pesi antibiotique chef d'état-major Mbote trop na bana BCBG na papa chéri donc Mbote trop quoi voilà quoi staff London n'est pas président Saoul vraiment tant Rwandaka longwana avec yo ya sikoyo pas Godé le Fombo marque déposé papa nanga on a respectera ti lelo Godé le Fombo c'est mon papa o akotanga studio liboso na vie na ngai ke mukile ye ba e okanga ye banga c'est Godé le Fombo ça dire akotanga studio zara na eloko nini oyo esalaki no bato badécouvrir batiape lisoro baki wana Rwandaka Rwandaka ezalaka bye likili luke bubangi je t'adore bye likili un coup de flamme pou démarrer wana zaki des envoûtements to sala ngona ba Laurent Kadogo ba vena nga Gino Liaki o bazali le pas présent Fali Poupa ba vena ba Papi Kalombo to zali bon orchestre wana pas Godé le Fombo ba Honorina mwana Honorina Patralo Honorina mwana Franche Diniero lo Fombo na base Charlène Kiampaka lo Fombo na base Bendela Congo wana zali na ba 2004 et ça le rappelle makambo nango mais ce cri on est à le cri à Goldberg le baki yo boire crité na papa des envoûtements ali YouTube ali au solorana Godé le Fombo benga Godé le Fombo ta sikoyo a webiso que c'est Rwandaka général yemi ko zo benga nga Rwanda ko za général full na zo baté Godé le Fombo benga général full na zo comprendre na zo tune ben président zo benga général orchestre c'est na longwa général full na zo comprendre te vieux foye bisanga o te za général full donc on sali trop na mouvement au contribuer trop branchanga mambelé petit dans général full na bi pourquoi non ba Goldberg wana Goldberg c'est mon petit frère on se comprend Goldberg za na maison mère lelo c'est mon petit frère donc wana mona mukie maboko salité on se comprend Goldberg petit frère na yebiso ke wana petit frère na ngai donc mona zo profiter na bakrino monike mona balakisa misapi na bakolo suka zo alika mazo continuer toujours na kotaka na ninango honori na ngoma ganga ya papa beta YouTube beta des envoûtements tala générique on a la ta bras cassé à verre au mona to sala ngona ndiai awa ozo ma fait Gaspard Love témoin on comprend sur bête sur mon clip pour mon Rwandaka à banana 15 envoyé un coup de flamme bye likilik a etina honorina on se comprend donc ngamu na boka aboka nini ye Goldberg tango boka ya boka na roboka bakri na yete aboka ba Esaïe 54 verset 10 toa aboka ba tante wa atenikisa aboka bakri na yemo na kati wana on se comprend aboka na to travail biso de na masa mongo Sputnik le lopa koma na comment ba benga bata sécurité quoi atika ndula koma sala sécurité ndenga libongo omoni musique yo eza passe to biso tozo tenir ba critique ba pini ba sende tozo ya kaka il faut féliciter biso Goldberg en tout cas na sepeli na yoka na otoyoka eloko mo koko na ngasali protéger base dans la pesi bana maison mère tout mbote félicitations na Igo de la Forêt mon Coco bar na ngai na yoki boulot kitoko mais nga na contribuer na kata générique wana nga Rwandaka
na contribuer makasi na générique wana na éviter battu retourner on contredit nani parce que JB Fundu Aden Yabilele les japonais de Rennes papa italien Aden Yabilele akenda wa Bestial of Apocalypse azali bakam skamena para français bazali wana ba leombo mokonza Autriche ba Eva Tumbaka Lombo na kata verse ba otala témologie peuple mundibu masana ngai sikoyo o contribuer nani na contribuer parce que omoni Goldberg à sa petit frère na ngai Goldberg est mon travail nae donc ndeti ngai na iba kra Goldberg pa ba kri na poto travail ka na zaki étonné na mon na contribuer parce que Goldberg a bois qui crie na générique wana et lo comment si protéger base ya wenge musique maison mère na kati cri oyo po yebi cri oyo na banda bois banda 2020 on comprend YouTube ezali bakosa rasusu te to robeta be mission ya ba club ya ba chaîne belé ozo mbo royo ka cri wana ya cri na depuis 2020 en plus Goldberg a bois qui on a kati félicitations na CP nini yo Goldberg a bois qui na kati na yoki posa ko fibe logwa moi secret na yoki posa ko fibe logwa moi secret manga secret anana secret bitabe secret bon ngati cri na ngai depuis 2020 surtout côté au monde ça ba plan ngai vous comprendre na boka ngo kala masa pe to boka na ye ayoka ba plan ngai o ka bulela ka plan ngai na yoka ki ba senga ki ba cri a proposer ba cri ba boy metanga bimisi secret adopté on va masa proposer ba cri na wenge musique maison boy ba cri tout temps yé ka na secret d'accord vous comprendre en tout cas na CPL na protéger base félicitations bika koko na de la forêt soit bimisi générique et rataraté menga na bina contribuer parce que Goldberg a bois qui cri nanga yango na zo réclamer fois ya penda futa ba boka ba makasu ba nsamba vous comprendre poto fongolele nzela vous comprendre na ndenga mabeta za master nanga mais o asali c'est du vol asola ki nanga te akoboka plan de za cri nanga bana poto bana Paris Rwanda kazo déclarer cri na ye vous comprendre Goldberg a bois qui na protéger base za cri nanga Rwanda ka na yoki posa ko fibelo kwa moi secret nazana ba témoin ba archive ezali vous comprendre ba archive ezali be mission ezali 2020 2021 na ba janvier ba février vous comprendre donc za cri nanga ba te bele ba boki ba cri nanga même ba y aller muzi aboki babwaki bakri nanga pe babwaki ngo mabe batala kuna babwaki ngo mabe Ibrator mpia na pe susu batala kuna ye babwaki bakri nanga babwaki ngo mabe âge 40 ans bango ba yekaka ya na bango bakati la ke fufwe wo âge ekeye wo biso nyonso bana ndako ozo comprendre wana bibiloko nanga ngana bandango mna âge 40 ans na pesa toli na bayayo bazana ba 40 ans ba mbuta o bazana ba 40 ans ba fanda chez bango non mona mobali il faut longwa il faut que neko luka il faut salaka o comprendre on est ko fanda na palais goube ya on a bakatela ko badi o yiki ba yibi kri wana me ba boki o mobimba te mobimba nango yango yo âge 40 ans chez vous âge 40 ans ale ya na bango bakatela ke fufwe wo âge keye wo âge za menacé kindi âge keye wo basangisi ba biloko âge za menacé ezate na kati kindi enengana mafandaka ezate âge 40 ans chez vous vous comprenez baba yeka ba yibi maître Cicero mwana ndako ba yibite ko na pe vie na ngai mwana ndako 35 na pesi mbote na dinga système maître Cicero ba kumba bofaya mwana ndako psaume 35 donc nazane sengo mena na pe na mawa na ndenge ka Goldberg ayibi kri nanga esengo parce que wana za palais maison mère et ça palais félicitations na Igue de la Forêt félicitations à l'orchestre Mobimba protéger base rien à dire na ebiso qui afro moko ya mystique mais Goldberg il faut qu'on crée il faut qu'on travaille ko yiba ba sira muninga te état d'esprit ozo comprendre obine to sala ba cri wana Zakari Mwamba to vanda pena na vandi bonne na sanzete boy na zo bule donc inspiration na ngai ozo comprendre za to yiba ngoya mutoki na ngeza sira na ngai ozo comprendre oyebi pe ke Zakari na ngai en tout cas Goldberg na za désolé il faut qu'on travaille il faut qu'on crée ba cri oyibi cri na nga na za désolé ngo na zo telemelango oyibi kri na nga na yoki posa ko fibe loko a moi secret na lingala facile partout na zo bisayo ne na za boye ba témoin baza que ça to kema na parquet ba ngana Goldberg ba témoin ba robima ko pola oh
to ba ko kesi la parquet Aropola. tout ce que parcours na yo et pas goder le fombo au bois ka biloko wana bois après goder le fombo après goder le fombo tu agi pas ya vient na ngachi de temulopwe to ça na be mani pas popi beaucoup de respect vient na bandal pas popi donc to ça na be mani toche o le loza pas présent fali poupa to ça ki na ba dinara o le loza na maison mère et pas ya koko na de la forêt dinara na pesi mbote à 3 ans c'est évoluer ki toko donc to ça to salaka moleki nzela mais président azwaka moleki nzela ki na on a poto azwaka kérosène na apocalypse babwaka bakri na biso otobwaka ngai na masa na mo héritier ya on a mona que président bimisa biso ndeti ba capable ozo comprendre azui bakri na biso dans une confiance na biso te c'est pour cela nga na longwaka ozo comprendre be mani bakri nino ya memaka wa pesa kisko ba kérosène na banani babwaka na allez ici ça va chez ya mulopo c'est la pédicure ata tozui ya ndambo tozoboko la bana c'est la pédipère c'est la pédicure ata na lié ya ndambo na so vimba santé kitoko c'est la pédicure ici ça va chez Tumba c'est la pédicure si ata tozui ya ndambo tozoboko la bana il faut te reconnaître ça Prince Mbuyi Mwamba ata tozui ya ndambo tozoboko la Prince Mbuyi c'est la pédicure kitoko après akenango allez kérosène babwaki yango banini je open de pe yo kana pété basala pe clip na poto te wana vient nga beaucoup de respect pas popi ma beaucoup de respect vient nga tozarene na ba bon terme nga ba président tout nazana bango bien so nga na obé bana président c'est ma be mouza wana ba président tout je lui respecte avec beaucoup de respect donc na ko longwana to na longwana na yamba mo pa ya nzele sa kisasa kabose bulembi ya kotumba na pesi mbote maintenant na regret pe vient nga kabose on a regret Kabossi ouais oyebi balobi ke na yoki kaka ponga na mikolo kuriza mwa pasi vient nga Kabossi za vient nga avec beaucoup de respect mais via gafé na kolobi la Kabossi gafé si na kolobi na gafé na nini oyebi ke to patron na yo to respecter ba wa to respecter ba we oyebi ke via wolisaki mwanze momo bwende tsa hommage bloke ba montana ka menga ko mba ko salango ba teomba mba ko salango ba godelo fo ba shora mbemba parce que général des fois beta pe na super choc ba ba baraté ba super ça y na ba shora mbemba ba tous so ba beti na tumba TV officiel ba komi shora mbemba au mona shora mbemba esprit mutalibo so simbisa des fois au général des fois mi croyemba ils a dit shora mbemba merci beaucoup avant d'appui on a ba masengi ba ko imba banzembo na bangana mais vient nga ma welisi jamais et le selinga passer ma bête faut pas zapper perna ya perne to boite mais okobwaka ba dédicace na nzembo amowei ba papa ba beta ba nzembo yembela ba kinkesere menea to kama banga na kati via tangolo midepe ayembela pe papa wemba nzembo ya petit rossignol abwaka pe batu na kati te wana nga na tala ngoti na kangote na loba ma faut loba makam wemba kufaka pe nzembo na lobi nzembo wana pe awa beta na lobi nzembo na bia Kabossi Bulembi mon ex-président avec beaucoup de respect à niveau ya Koffi Olomide. En plus vidéo zo ba président Koffi Olomide nga na tala ya ngote na mona ya ngote na ko vérifier ndongo lobi nga na zolo ba makambo nga na moni ozo comprendre et donc étant que humain fait pena gafé il fallait yembela ve na biso kokobar na nga général des fois na ndinga be mabanga ne sali fofo na famille ba regretter na makasi na ba fanatique ba regretter na makasi ouais ba regretter ba na regret makasi fallait pas kuta manzembo wana oye mate poni ya rendre hommage te abwaki mabanga na kati père na ye mbongo to lukela ngoti wana te na ndinga mabeti okomoluka mbongo tina ndinga mabanga mais est-ce que mabe wapi esali mabe parce que yembi te oyembi kitoko me mabanga Zakari Mwamba Zakari baba Willy Musheni papa okomolukela mbongo eza mabe maka nzembo hommage mo wei to respecter ba wei Zakari to respecter ba wei mabe ali ko bo mabanga wana ti famille sépélité il a Kabossi problème pour le bagage famille non on a un problème na vie wana te si to kabona ndinga OK o les cas c'est mon ex président c'est les kilanga na la chemin nga vous comprenez makako mukolo baté a été mais et ça li passe na famille regrettée fallait pas goûter matin nzembo wana so bazo ebisete nga na ebise famille regrettée ba fan ba regretter na ba entourage ba regretter. Merci beaucoup. Namban Mumbuli Lempa, merci. Na papa Clément Kassambe, papa Clément Kassambe, Doudou Yaour, balobi DG ya société Maya Service aux abonnés à Congo Brazzaville très bientôt et comme après on a Congo Kinshasa, na Bichingo Bila pena aéroport et c'est nini ba voiture, il y a Delix, il y a VIP et bon reçoit pas jet privé aux ana poste que nous louer jet privé contacter Doudou Yaour na agence de DG à service oyo eza wana pona
cadre ba tout bozo ou te papier à travers le monde bozo na posa bo louer ba jet privé bozo na posa bozo ba jeep ya VIP pour na ba course na bino tout ba séjour na bino vraiment contacter papa Douli Yaou mais na éviter tozonga poto to bando rochité maintenant pas ka bosser Boulembi au boire nini susu ba to ba ko découvrir susu Rwanda kanaka te monde nga mabete c'est les passé nga na ba mauvais souvenir TV za radio te na ba mauvais souvenir na mouvement na longwa na tina obora su ba cri on a bois kana te c'est les passé déjà donc ba excuser nga na ba fanatique ba excuser nga parcours mais orchestre na ye mais kasi za orchestre na ye mais yom to boire cri ngam na boire ki ngo skola nga boire ngo souté parce que na ba mauvais souvenir na bato ba ko non nazana babeta ka Zakalara on comprend babeti Kabose Boulembi na internet Zakalara ba romona Rwanda ka babeti Kinshasa na Mbrusu ya Kabose ba romona Rwanda ka on comprend babeti soyez prudent ya Kabose ba romona misala na nga on comprend nana ba raison nga on a koloba na TVT oza TV et ça là on a pas si le on a les fort na bilo musu Vasco Mabia la tindeli nga lisusu ba message musu parce que ta bazaki na Vasco Mabia la ba imamba nda osala mais nga boko kangati vous comprenez nga naza mwana mukongo oko kangati moi ba tricage tout bozo sala boko kangati vous comprenez donc voilà quoi na bisi bango ka kino ba beta kaka Zakalara ba mona na temps boka te na sala promotion puisque ko beta ba komoni awati ko beta ka makamuni awati s'il te plaît non s'il te plaît non émission non mais s'il te plaît ko tout na makamuna parce que so yambia o tout ne makamuna ngati a répondre peut na yebi bien so tout ne mamba Rwanda ka a zaper vous comprenez alors to beta makamuna nga na koma pas Nostradamus bina filé boss Trangeta tous un projet ce que Rwanda après bazoka Rwanda ko sala nini makamoko tout na nga yango na roya wana avec les na roya wana ça dit yo yeto relaxa ngai musala na ngai te ça dit nga na otu na parcours na yo batu ba découvrir parcours na nga na les gars dans na longwe pas godé le fomo JDT après JDT na les gars pas Kabose Boulembi pona ba cri otuni nga na boka ba cri nga na boka kuna na kobwaka yango te pona ba raison nga olinga mona Rwanda ka beti na YouTube Zakalara Kabose akomona Rwanda ka abeti Kinshasa na Mbrusu générique Kabose akomona Rwanda ka abeti soyez prudent ayoki so eloko epesa nga pasi bébé ça va otoboka nga na Kabose mambasala nga ezaka na mutema na ngai na ba mituka na nga moko na makamu na nga moko ezaka na mutema na ngai bébé ça va générique to sala ngo na 20 mai papa ba bimisela ngo ba mbongo to sala ba clip makambutu mais ba fina yango pour des raisons on a koloba ngo na TVT na na temps ça sous ba publicité po ba Rissin Vuki bazote yanga ba vient nga Montana Kamenga sommet de sommet bazote yanga Rwanda ka lobela ka makamu na yo on comprend patron ya la belle nga bina fila singa Rwanda ka lobela makamu na yo sala vie na yo sala chemin na yo en tout cas na za te pona lobanga mamba ex patron nga qui est Kabose Boulembi je le respecte avec beaucoup de respect tout nga makamu na Rwanda ka ozo sala nini na otikala obwaka su ba cri na yete na otikala ba makamu na yete parce que ba kulutu bazo benda nga de amateur Rissin Vuki la crèche big manager singa Rwanda ka lobaka makamu na sala chemin na yo vient nga Montana Kamenga sommet de sommet singa Rwanda ka sala chemin na otika makama mutu wana donc makala moto ka likone to apena lelo oza so pas Kabose te si obimi ouais yo sala dans sa bazoka et tikali na bongo mote pressé à Robima comme leader pourquoi tikali ka bongo te papa lobaka bien te non jamais na lobby ya papa na lobby ya musique to ke na bongo te monde s'est évolué beto te kana système à YouTube faut beta o to nga mona basoka beta Ephraim Music TV so beti Ephraim Music TV basoke za na boke no télécharger boke no liker bota l'artiste na bino vous comprendre to bike nga biso bata vérité et souffrir na moi promotion na nenga kini na YouTube ezoki na ngoma malembe ba wela bazanga za premier mois na ngai Zakari Mwamba ngana zo sala course na mututé en tout cas ba pesa nga temps o za premier mois na nga bazoka ba biki musique ya pas sans sponsor sans une gloire à Dieu na kutana na ba Trangeta bina filé o za artiste le ko nga mandima ko bimisa ba mbongo na a aider artiste donc nzambe faut pambola tout ça quand la belle Ephraim toujours continuer tout ça na featuring moto obetanga na mais avant featuring parce que patron azana ba programme ebele ngana za mission na iti ngana mission ya bina filete vous comprenez ngai to ane artiste na kata la belle Ephraim musique on a géré pas CG Yves Silulu la pesi CG mbote mta géré ngai ba ya dropenza ou ba Arnaud Wambiko kwa Chakazulu talito ke ne pas etozonge pa Rwanda ka ndongo lobi wano sana la belle Ephraim ce que musicien nini artiste musicien nini oyo parti a yena la belle moko ya songolo ya artiste moko songolo to pakala a salipe succès netinani on comprend question on comprend question. Oui
label, il y a certaines artistes et musiciens qui ont un label. Label, il y a Kofi Central. Si les lots, Kofi Olomide, si les lots, tu évites artiste Nino Abima, nakata label, on le ça sixé, azati. Tu es dans label, il y a F victime, il y a fallu Poupa. Tout le monde, moi, bazo bima, moi, il marqué. Label, kasi label, il y a fallu Poupa faire. Poupa faire lobby qui bat bima, te faut tanga comme on est banani, batu banani. Ça dit batu, moi quelques mois. Banani, t'as pas moni, ngai ba question ça nga. C'est parce qu'on condamné de label Ephraim déjà. Il y a hotel, il y a poney bisa ok non, na la ok non. Les label mo côté bimi artiste musicien congolais moko, o pas bimi pe, bimi si muto ça succès. Go les Ephraim ici, go les abangotio, les abina filé Trangueta, Nostradamus, tout atali bende bima. Tagre, des fois t'es dans un bisayo. On a tagre bina filé, tagre. Un seul contre tous, bazo luka eskazali azati. Wana bango, wana balabel na bango. Biotoza na label Ephraim deux fois té. Na zo biso ke Zakari deux fois té. Makambo ezali. Zela ka to betelo mono comprendre. Pourquoi comprendre yo morati ndongo Sina bima Rwanda kana za Rwanda ka. Mais yo bike mboka. Na lobi mboka oyo soutien zate. Mboka oyo ba producteur bazate to lelaka. Tant kutia na frère na kutia na yo manager. Yo boeda nga trona lo banga mamtu na TV. Yo po contribuer trop. Ozo comprendre contribuer trop pour artiste oyo. Vous comprenez? Tant que vous avez un artiste, vous avez un salaire, vous avez un orchestre, vous avez une famille, vous avez un makambo belé, mais vous avez un franc qui Rwanda a clip na TV. Rwanda a partout à Rwanda a bandaka. Vous comprenez? Vous avez levé les rideaux. Oui. Comment on a levé les rideaux? Il y a bien affilé. Vous comprenez? Pour tout le monde, c'est un peu l'eau à Zati. Na sala ngoto na sala ngoto muto sala ngelo ngamo na mukolo. Makako mukolo batia raiti. Tant na vidé hier na ngana zo moi de la part na ngai na lungwe. Muto koliaka na mutoki na ye. Eza boulot na nga, eza orchestre te, nga na sala orchestre te, na sala ba petit na nga ba danseuse ya ba danser. Alors so kopendaka chetemba na roya na presté. Mais président Robino Mundibu. Ba beta ba lever les rideaux, t'es pas présent, fallait pour pendant corps arena. Échanger bangoni. Ba gez ma wete, ba beta lever les rideaux papa. Échanger bangoni. Asaka ka président Robino Mundibu azo bini sanga na mboka o. Gez ma wete azo beta na mboka o. Mutu pa bongara na sima mutu. Nazana bina filé, nazana Trangueta, Nostradamus, tout ali bende bima tagre. Naza toujours nae. Voilà sauf que boss azana ba programme belé. Azoke ne Luanda samedi, anandu le mot le 4 na Luanda, Turquie soyo, azoke na Afrique du Sud le 14, so azongi to bandi menga na ko vanda boyete, nazana studio. Avant to bimisa plana nazo bimisa Luketu compagnie, betela butu maboko. Ozo comprendre pour to sala carrière te Luketu compagnie betela butu maboko. Luketu compagnie, betela Luketu compagnie ya nzoto compagnie. Elle est là, po. Allez, betela butu maboko. Pa. Butu maboko, pourquoi faut expliquer ngo? Au moins na butu Zakari baba suivi nanga, il opère sous Zakari Mwamba petit Zakler, petit ya vieux Zakari baba donc to saka na siete moko. Donc na talaki kaka ba kuluna ba kata ba na butu. Mara mo abele kana na butu mais to bossa na ba mourir. Ya on a boulaki ki Luketu de sa compagnie nzoto. Et Luketu compagnie ya nzoto compagnie ya nzoto compagnie. Elle est là, po. Na bandaka boy. Après ba koyiba. Nini lela. Lelo kwa moi secret bandana ngo kaka boy. Ba après ba koyiba ngo lisusu. Siko pas ozo umisa yango. Ozo umisa po ebima yango. Sika ba zwango. Betela butu maboko ezo ya Maxi Single, eza Afrobeat ya lonka 3 minutes. Donc ezo ya calamity yango na obulesko elo kwa moi secret na fona bwa ka ngo pe na kati. Le quoi Kokoba azo bimisa nga bena bimisa plan na ngai ate souffrir na ngona ndenge mobwe mais mokile sima siko Rwanda ka boki plan na e manenge zalaka ezatende Golbert aibi yango te po Golbert c'est un voleur aibi plan na ngai azo créer te c'est un voleur Golbert c'est un voleur faut créer ka ba cri aux animateurs cri na nga siya na ngai nazo lelela ngoti siko nazo lela nazo le faut luka nga so lukinga te simba te eza siya na nga inspiration na ngai voilà. Merci beaucoup Mersco. Pour na makambolobi ya koisiko pour na projet na yo na bina filé Trangueta Nostra projet na yo tagre eza bokoyemba rumba Rwanda ka zoemba
kana zoyemba lokola ba Spawn Macintosh yukata yokenda Claudine Lonzo kaye yobosana ngaye yobosana parquet divin to la kanakina yo nazokende wana papa oyemba rumba na oyemba Spawn Macintosh yukata obiso to revara to landaka Bill Clinton ya Nathalie Kalonji ayemba pourquoi pas Rwandaka faut tanga ba kulutu nde bazokendele bato basala nzela ba Spawn Macintosh Rwandaka koyemba na orientation bina filé oza chanteur on comprend ngapena sala ka chant animation mais na qu'on chanteur ozo beta banze mozo si maison ni mama akorienter nga papa ko na musano mais faut orientation vous comprenez ngana za mutakala na kopo papa na ko beta rumba on na robunda nango wana ndako projet wana aussi déjà muto boyembela non mutu na so amité mais là c'est message ouais donc tozo lancer on maestro Kava fraîchement de Irlande outi kozala na kina zomi déjà motema batu ya Carmel Kwilu maman na bubila dawa Carmel Kwilu nazole la Zara Carmel Kwilu balobi bazole la Zara la lancé message na bato tout temps mususu o a rosepela pena bina filé ayemba ye donc Rwandaka producteur na bina filé a pessier chance a booster ye lisusu na Rwandaka mena ozwa susu visibilité ba booster nga nzembo eza na ya mubimba bina filé ko yemba yango to sala featuring on comprendre donc o alingi ba yemba ye to solola boki mamno prité oza eloko Rwandaka ba pessier chance o alingi ba yemba ye numéro eza plus 243 90 31 69 150 plus 243 ya Willy Moucheni le véritable code mondial code des arabes moko Willy Moucheni vieux atika rapeti na été 90 31 69 150 to obengi Zakari Mwamba obengi o contacter abinene o contacter artiste nzembo ezotekama filé bobika ba rumba filé ratarate o alingi ba yemba epena na lancer message donc plan yango so obengi Zakari Mwamba a reçoit artiste mbala moko azaka pe na bina filé donc bon peut ça on pas Rwanda raté vous comprenez bon le gamin CG Vinci Loulou pour remettre là pour dans la droiture doit street tirer bon peut ça mon pas Rwanda raté donc Zakari Mwamba a contacté bureau ya bina filé ba sali makamna bango Zakari alandeli yo makamna ndeka kin voilà merci beaucoup merci de remis prendre pratiquement la souka lelo siko so otali animation na mboko totali orchestre ya Fally Ipupa F victime totali ya Ferregola les padres toke kuna héritier Watanabe opena lelope goga toto ya tembe deux fois tato beta bango bachiko ego totorina pardon c'est open lelo makambu so otali ofandi à part ba Bill Clinton ba c'est le Oscar ba brigade Sarbati et banani pena ofandi vérité moi mayo pena travailler na ba mama so travailler na ndenge so longoli ba masana tu mais bato bazo travailler basé belé na tanga bango tout au moko to mibale tanga o yobike ba masala ambulance azo travailler makasi ambulance master félicitations master namoni mabulo kitoko totorina ya tembe goga héritier wata goga na so la goga nzembo na oyemba goga ngana oyemba na goga ngana zo yemba goga totori ngana oyemba héritier wata aza mystique donc on so bin album retomber foyaka de tout le monde na ba présent na bina filé patron ya la belle Ephraim a bimi sa positionnement retombé ba Uganda tozomona ba Luanda ba Paris ba États-Unis do mona ke plein simbi ndenge mo pena totorina donc mélange mi démon makambo ça la ministre ba massa bana mikili donc ozomona ke retombé à plan en tout cas ambulance boulot kitoko massa nga kunzardo bless créateur ba c'est belé Golbert pas boire bien matika koyiba ba kriaka Golbert c'était bon animateur toyoka pas ba faire rigola toyoka pas présent faire toyoka partout mais il faut créer watika mon esprit ya koyiba kabakri ozo comprendre ezo bimisa esprit du vol ozo yiba ouais esprit ça victime F victime bloqué azawana boira danger tango fort babi tango fort na ndenga système tango fort tango azawana donc rien à dire quoi bloqué azawana donc voilà quoi wa bisusu na BCBG na BCB mais chef d'état-major avant on a déjà été picada la peau antibiolysi moi picada la peau picada la peau papa ya longo raté na ndenga système toujours fidèle à papa chéri je te qu'est-ce pas quadra mais animateur vie quadra na ba bango te nini na yebi animateur vie quadra te na ninga mabeti nango aboaka nano yebisanga nano banimateur quadra ouais na yibango te ouais ndo lobi ya mikolo to longa ba vie mboshi ba vie somono ba apocalypse Sandra olobi yo bilanga na ninga mikote banimateur na yibango te
Et tu veux pas qu'on fait un animateur. Tu n'as pas un ordinateur. Tantôt de vibre, na comme on a ébiété. Tantôt cri à boaka, boaka na na cri na. Non, yo soti na na boaka. O kasi boaka cri na, tantôt ko yebe na musala. O moni musala ko a boaka ma yebanité. Aza trop télé, trop médiaté. Ko zo na nenga mabete. Tantôt ma sa ordinateur rotala mona ke Rwanda ka zo boudé. Na zo boudé te na lobby boy. Batu bazo la nanga bien. Na boy ordinateur te. Tantôt de vibre na. Moni de Rwanda ka. So lobby ka Rwanda ka na nenga musique ba oyeba mbala moko. So na ina TV na vandi boy journaliste maman Rwanda ka. Parce que ordinateur zo lo bana ko oyebe na musala. Vous comprenez? Tantôt on boit que l'angaï. On n'est pas au lit 5. Ah, n'a bien ça mon cousin. Vous tout connaissez moi, n'a vous tout connaissez moi. Il y a pas sous. M'crions na yété. Il y a taga de points. Mangobo ni massa n'anga mo bazanangiri. Ba ni maté bango yiba ba crito. Il y a kini na studio zo bois kelier. On a payé ordinateur. Ayebi mam na zoloba. Oh, massa n'anga fiston. Attaque de points n'angiringira. Ça na quartier la t'écris na yété. Ce que y a n'importe ba bois kelier. Ya maman musique. Ils ont Bercy. Bercy à nos bakri ya masalanga o nani autaro longwa genesu ba quartier latin Kirikou azana bakri papa nazo ebisa yo Kirikou na pesi mbote yebe Kirikou ya bois qui témoin kebo basi Bercy bois kango allez passer en pambe bilo onete bilo ko batu bazo mobali mobimba pambe bilo ko ya Kirikou te. Basile la musique papa, comprenez, Timba. Musique papa. Et ça donc ordinateur na yebié na comprendre na eso musala. Ce qu'on pas maestro Fabro. Pas maestro Fabro, Fabrigas. Matin na yebé connaissez ka Air Force One 3 jours. L'avion du boss à Longwa déjà. Et pourquoi ba ça ba tikali au boss. Kuna na mon animateur raté. Ah, chomi a outé pas na yebé pas Robino na yebé outé. Yo yebi chomité. Ah, musique kaka. On a été na nenga bete tatu ya koyeba ngaponga na mbiaka na kopo. Oh, Robino Mundibs. Président Robino Mundibu na yebié. Président Robino Mundibu na yebié beaucoup de respect. Somi a boire pas Josidien na pas Robino Mundibs que azé pas ba sofa. Akepe miki. L'accent na photo na na l'accent photo na. L'accent na photo na ba ta boka ni boka na bakri na. Tu yo ngana yo boxa ngana yebi ka Air Force One à Longwa. Tisilaire mangamutu na yebi ba masala nga phrase. Oa Kiminzala Gisasa azana Paris phrase bosser à makasa boire à danger phraseologie vous comprenez banimateur na bibango wana o basala misala o tumona na mboka oyo phrase Air Force One bon donc voilà ba o basa wana yo te na bibango te oui bango te na bibango te Air Force pe na yebaka kala mazo mone bezu face ko mobunga na ponga na bunga ba tu facile nde bango ba bunga nga. Pour monde à musique ça bon papa. Oh. Bunga bunga bango. Na zoye na da fois wan ba mo ki manga ya mo ki ma parce que na zo moni na terrain ta zo sala sur le côté na ebité. So monter kama kasu so mo sala ni na zo ebate ngana ebake musicien. Merci beaucoup. Kitoko. Merci to ipati mwana suka. Ya traité la mission. Na Rwanda ka orobo akabatu na tikolo obuka. Comprenez que le staff faisait makasi bien sûr. Moïse Kamboudi a sa autorité morale Michel Kamboudi. Merci beaucoup orobo bango merci. To kuma pratiquement na suka. Ya kasi au lancer message moko fort na bateau tout et na surien nyoso parce qu'il y a certaines personnes bango alors ça le projet moko na bina filé et na rosomba na penze mwango au lancer message moko fort après au sali ba dédicace na poto kamwa. Ouais en tout cas merci na senga la caméra woman abenda woman to cameraman benda Rwanda ka caméra woman sur les mois. Ouais appelez-moi Paracommando Amela Grenade l'homme de Bazoka yeyo bobeta kaka na YouTube Ephraim Music TV Ephraim Music TV donc eza bongo YouTube eza eloko moko bokene ko télécharger bo liker bo ta la clip ya artiste na mino yeyo Bazoka dans sa Bazoka ouais alié Bazoka te apusa na pembe na chérie ale somba Bazoka lia Bazoka epesa ka savena munoko elongola ka solo ya munoko totafuna Bazoka tolia Bazoka ça c'est la nouvelle danse ça c'est pas ça machin dans sa Bazoka tokolia Bazoka oya alié Bazoka te apusa na pembe na chérie te donc la danse la plus facile attention aux mauvaises haleines et ça un message na ba fia minoko solo ba garçon minoko solo donc faut pas que le Luka vienne dans sanga lubango pour na kisa trident et ça maladie bo c'est traité donc bo kene bo liker Ephraim Music TV bo télécharger vidéo bo liker bo s'abonner et ça la bien pour un artiste na bino en tout cas eloko mi balé na projet
na boss na ngai Ephraim Musique donc bina filé Trangeta nazo yemba na ye nzembo eza wana nazo passer message o alingi bayemba ye na ndenga sérieux contacter kaka Zakari Mwamba au contacter Zakari Mwamba a contacter bureau Rwanda ka kutute Rwanda kezaka musala CGI Vestilu la zawana ba solola ba kuta na boss ba sololi to bandi bulomba na moko nzembo eza déjà ya mubimba bina filé mtazo yemba qui est mon patron. Il y a la belle Ephraim Musique. Nzembo Zawana, numéro est plus 243 90 31 69 150. Numéro artiste. Ce que Olingo Soma Nzembo, contactez Zakari Mwamba Zawana. Donc Zakari a contacté bureau. Il y a la belle Ephraim, CGI Vensilulu Azawana. Kitoko. Voilà. Moi, bah dédicace pour Tokabona. Ouais, on a fait dédicace. Merci Nanayo. On a nous pensé dans Ngaï. Donc, Tumba ne tombera jamais. Deux fois. Donc, appelez-moi Rwanda par commande artiste Nabino Nazali. Donc si je n'ai pas le cas awa, nazo déclaré cri nanga au Golbert à Ibi, mais protéger base Ezaki Toko, na sepelika pour na contribuer na orchestre wana. Na contribuer na ndenge nini? Golbert a boire cri nanga. Na yoki posako fibe lokwa moi secret. Na yoki posako fibe lokwa moi secret. Bombo, et chocolat, bazoka, anana, secret. Bitabe, secret. Litonge, secret. Donc ça cri nanga. Yango nazo le lango. Donc on appelle si bambote. Michel Kamboudi, Premier ministre Azana Mabele, Moïse Kamboudi, autorité morale, toujours Dada Ebengo, Anderson Chimina, Ordre du Léopard, Didier Horoscope, Massalanga Vena Panzu, MVD, Vena Panzu, sur Olingba Tongelo immeuble, Olingba électricité na palais, contactez Vena Panzu. Vena Panzuma Stananga MVD. Donc voilà quoi. Merci Nayo. Merci. Donc na petit sous moté na Donking Tombo, Moussa Kansai, donc Banatou à Paris, Patricia Chibala, donc bonne guérison, Kitoko. Merci beaucoup, merci. Merci Nabatuto Bolandaki. Émission Nabino Awa na chaîne Tumba TV officielle. Nazo recommandé Batutou. Vous s'abonnez massivement. Il y a une chaîne Yango Moupepasika. Il y a 2022, Tumba TV officiel. De votre Zakari Mwamba 7M, le général de la presse internationale. Moi, na papa SKK, vraiment, vous s'abonnez massivement. Merci à l'équipe Mobimba, Ozo Teninga Compagnie, derrière la caméra. C'était gloire. Côté la mission, puis au remonté, merci beaucoup na Merle Bitia Massarba, Nenge Moussala toujours au Salama. Merci na Patrick Achaboussa, Patrick Achaboussa, na Zaro Maban direct de Maroc. Merci na Champion Pepe na Rata Maroc. Merci na Batuto toujours au Salama confiance. Merci na Oman Climatiseur en direct de Brésil na São Paulo. Merci na Milchek Sandra, Yoye Bigan Neto Aroso, la Milchek Sandra, Nazaro la Patrick Amiss Mabe, Yoye Bimotema Batu Kelingolela, Patrick Amiss Motema Kelingolela, Nakata Montréal. Merci na Dario Kimpanga Garçon Schengen. Merci na Patrick Samba les médiateurs Garçon capable. Merci na Grâce Djunga de Paris. Merci na les vrais tous des Zakari Mwamba. Et sans oublier mon sponsor officiel, Papa Charles Blaise Mafuta, les vendeurs de Rennes, président de l'association qui s'est de Bretagne. Pire Fachi Béton, pire Petit Aya Denguez, là on repose le cœur de maman Isabelle Marinette. Merci beaucoup na maman secrétaire Bita, merci na Man Mumbouli Lempai. Merci beaucoup na confiance, merci na batu tout au besoin bon éparpillé à travers le monde, au besoin de la confiance. Merci na papa Clément Kassambe, Doudou Yayou, Yoyebi DG, ya Maya Service, merci na batu tout, portez-vous bien. C'est parti. Zakari Mwamba, Petit Zacle. Zakari Mwamba, Petit Zacle. Zakari Mwamba, allez Petit Zacle. Petit Zacle. Petit Zacle Mwamba, papa na